bana matete oye, bana kisensu oye, oye, bana maindombe oye, oye. Bonsoir, bonsoir, bonsoir na bana monde entier. Oyo bolingaka Manuela kitoko na bino. C'est bon. Oyo bolingaka Manuela kitoko na bino. China Rambo, Rambo Nets, Yaedi, Manuela kitoko. Oyo asukisi. Bakole internet. Oyo alalisi bango kao. Paris Hollande kao. Aye lisusu. Aye na nini. En tout cas, batunya su bolandanga lelo. Bo luka bo vanda na place moko kimia ezali. Bo kangana nu bana bo kotia na ba chambre. Pourtant to tiaka ba audio ezo senga pena. Faut qu'on la concentrer. Faut qu'on landa ba audio bien. Babi belle de belle. Chimène kela ba kelos bike di baliaka. Lelo Manuela kitoko na bino aye. Manuela kitoko ayaka kaka toujours na vérité. Ndenge Manuela kitoko alobaka na yaka kaka na vérité. Tango zo leka na kitsa bokonzi. Yo vandi liboso ya caméra na yo. Oye ko beta masolo, ozo beta masolo. Pourtant on vandi liboso ya caméra na yo et ko permettre yo oloba o nyonso okoki ko loba. Bandeko nanga na Facebook nanga na page ya Facebook nanga. Bomoni Manuela kitoko a publié ba photo. Yandeko mwasi moko kitoko na Manuela kitoko bakangami donc ambiance eza ba photo ya ba 2015 ba 2015 ba photo ba 2015 soki na bosani ba 2015 fin 2015 2016 mwana mwasi oyo nga nakangi na photo kombo na Joana photo bomoi na mire na nga na page na nga kombo na Joana pona bato nyonso bolandaka biso o boyebi Joana te. Joana yeyo. Sœur nanga, ndeko nanga, sœur nanga. Donc, camarade yaya nyonso. Joana yeyo. Oyo Joana. Joana o boyo kaka Manuela tangaka kombo yeyo. Toujours bolingo ebele. Joana. Napomba numéro. Joana yeyo na ndeko na Manuela kitoko petite sœur ya Joana. Grande sœur, ma copine, tout. Joana yeyo. Donc, on y a sur ma photo to kena feti na Joana. Dans ma photo, eza mo ebele, moto tumbi na Joana, to y place mo quelque part to tumba barbecue. Joana fritas, azanani. Joana azali sœur on attend à kombo, ou azala ki pire sœur. Comment on a ba photo oyo na kangisi na Joana pour na ko éclaircir batu. Eza ba photo oyo to kenaka feti. Batu bakanga biso pe ba photo oyo eza ka mibali na biso na Joana. Omoni photo oyo. Mutu akangango. Si je comprends bien, mutu akanganga photo na Joana ezaka Modestine. To kenaka feti Joana na mode Manuela kitoko na ex na esongolo tata bana. Donc, to kenaka to tambolaka toujours na Joana, ce qui fait eza na Hollande, to banaka okende toujours ensemble. Donc, na tambolaka na no tambola na ndeko nanga sœur nanga, et loko ekangisa kanga na Joana, ezali mode, na tata ya bana nanga tata ba Rosaline. Donc, il fait o bomona ke to simbani eza ba fête différent to kenda na bango, to simbali na Joana, donc to yana mibali na biso. Donc, to ya voiture moko na mibali na biso to ke fête. Nde Manuela kitoko expliquera bino. Joana fritas azali ex ya mode pona bandeko bolandakanga o bolandaka biso babi vérité eza moko ndeko mobali soki olala mwasi songolo te kolinga te oleko o confirmer likambo o eza lokuta. Joana fritas soki na permettre na lakisa photo a Joana parce que Joana zaki mutu oyo avrivaki na mode mwana tamoko ya mukie nde permettre ko lakisa meneti nga soki ngai nazalaki ex ya mode na kolakisa ngai nazalaka ex ya mode le passé za le passé mama mukolo kolanga so ina bimaki na yo mutu vie bisumba na konjima na nga po mutu ko tianga na tribunal azate oui vie bisumba to banda ko bima donc ipona kende na vérité Manuela kitoko azalaka toujours sima ya vérité. Donc Joana fritas ex ya mode o azalaki grande sœur copine to banda ko tambola toujours 4 mode Manuela Joana papa na Rosaline. Voilà, et là on dit Manuela kitoko alinga loba. To bandina on a première audio.
nga na lingana na to banda na ba audio bolingi show toto kende na se bolingi na banda show to na banda na se na banda malembe to na kende likolo mais to banda na malembe ezalaka na video mo mode a confirmaka na beta lisolo mo na lobi yanga na mode po nga na zaka na vérité nga na zaka sima ya vérité ezalaki bochelanga baker po soki ba mitu rouge ba dominer Manuela Kitoko ba vidéo nango automatique ba bloquer yango donc baker il faut dominer so bo moni ba mitu rouge po Chantal et sa pesa mitu rouge bo kendaka na njira ki ne bo tchaka ba mitu rouge bo signalaka ba bloquer vidéo nanga so boza na posa ya vérité o nga na lobalelo bo chelaka nga baker bo dominaka ba mitu rouge alors to kenna bana na bino malembe to bana na ba audio eza na moi tendresse ti to ko mata volume ko mata nango audio nga Manuela Kitoko na leka nga na zaka sima parole nanga pona zonga rapeka sima na parole nanga Manuela Kitoko na salaka ba video na lobike Joanna mode na yeba yo na sima papa bana nanga na yeba mode na Rotterdam tozaka na Rotterdam beloko ekangisa nga na kangama na mode ezali tata na Rosaline nde sala ke tokoma kotambola 4 nde na expliquer bino mode Manuela tata na Rosaline nanga na Joanna na beta explication Joanna zali kwa mode akotaka na ndaku nanga par rapport ya relation ya tata bana par rapport nde nanga pe tokoma na ki amitié ki masa yana leki na Joanna nde sala ke mode akota na ndaku nanga ngala banda ko yamba yana nga moko boye mama bana bizengi autaka Katwijk ayaka na Rotterdam wana Joanna nga na zaka na relation nanga oyo Joanna na mami ngeni jamais batikala kozala sika moko batikala kozala esika moko eloko nini esala nga naza na relation na ndenge na nga na couple na nga na Joanna na mode mama ya bana bizengi autaka na mboka moko musika akomaka na Rotterdam epa ya Manuela na beta lisolo moko boye mode soki mwasi na ye po Joanna aza congolais te Joanna aza angolaise shungura 100% ayokola na ye lingala tellement tosangana na biso na communauté ayokola koyokola lingala mais aza 100% mwana muzombo angolais esali nini mode bangolais boyebi banangola si to mesa na biso ke basi balataka sexy bazaka na bango ba sexy eza lango normal na Angola kolata sexy mwasa kolata bikini devant ba pare eza normal po na Angola ba vivre lokola mindele Joanna na mode bazali na bolingo na bango na marque ya mindele Joanna aza trop mundele po akoli trop pe na Hollande soka za mwa ndenge baka mobala za musika ye soka za na musala so aza na ndaku mobala za so na ndaku ne na mwa musika Joanna atindela mobali na ye ba photo soka atindeli mobali na ye ba photo eza ke tali mwasi na mobali eza mabete eza interdite na mobalo bozo vivre na ye oza libre ko sala nyonso lingi panza sala zongisa kangana na kale so bwakeli mobali nezaka ba délire ya love ya batu nde ba banda ko mema mode bisumba tellement za jingi soki mwasi na ye Joanna tindeli ye photo poto sola pona pesa explication bokoma pona mode na Joanna bazate me fona solango soki mode Joanna Fritas akangi mo ba photo na ya bwakeli mobali na tindeli mobali ne mode ba photo ya sexy o kezake mwasi na mobali tali kaka mwasi na mobali o etali bango mwasi na mobali mode kozwa ba photo oyo mwasi ne atindeli ye akeko lakisa yango tata ya bana nanga amona nzoto ya muninga nde salike nga lekeli nga na mona na tombokela tata ya bana esalike naza na mwa pire sœur nanga mama bana bizengi avandaka na Katwijk na ba banlieue kuna musika ya Rotterdam na bengi mama bana bizengi na yebise sœur nanga tunanga nini en tout cas na mokilio to komona makambo mibali mususu baloko ba bizengi bozela na Manuela mibali mususu baloko ba bizengi ya sœur nanga mama bizengi ya na mibali mususu ba jingi mobali moko zoba mutema mabe koma mwasi na yo atindeli yo photo nina la belle mwasi atindeli yo photo o etali bino vie privée na bino etali chambre mais yo zi photo wana abwakeli yango master atala po asana nango ni koma mibali mususu moda zalo kwa kizengi wana nga na osona mama bana bizengi ayebisinga ya solo nga biwila kisa na lakisi ya bino Manuela oyebi nini nga na oya Rotterdam so na ye Rotterdam ndengo za na numéro photo benga Joanna to signaler Joanna
ke mobali o ifo ke bana otine ponga na yese kinga na oyeba tende ni olobana Joanna mais eleke linga abi na nga poeme yate ngai so na ye to benga Joanna o passer nga Joanna po ya zena numéro ya Joanna te ngam na zena numéro ya Joanna pa za ki ba fo compte bo funga mi sika lelo ka na vandi ataka de point na tangi ka twin na tangi yo twin donc na bloquer bino twin nde mama bizenge yo sala ki aye na ndaku nanga azalaki na numéro ya Joanna te ba solola kana Joanna te nga na travers na nga azana posa solola na Joanna nde na zuizo zia na mondele mwasi kitoko mwasa pembe mwasa mundele nde salike nga na kutanisi mami na Joanna na telefone na bengi appel ma sololi ndamu na Joanna na passé mama bana bizengi etanke yaya tantini mami sœur nanga o ayaka na ndaku nanga alala na ndaku nanga to sola na ndeko na biso mwasi soki mbala sima alinga tinda ba photo atindela mobile ne mode bisumba ba photo te parce que mobile wana za zoba atindela ngo muninga atala to yokani pe bien mami ndenge mami abenga Joanna abeta de histoire na mami abenga Joanna alobi na muninga abandi ko critiquer oza mwasi mayele comment okoyi kozala na mobile jingi mobile zoba finga momi akoyi ko finga mode akumisi mwasi a critiquer mode bande konanga obozo landanga boke bana baninga boke bana ba voisin boke bana ba connaissance o ba yaka na ba vi na bino pona koloba makambu ya mibali na bino mobali no ata azo dekone mobali no ata aza ndumba kochaka camarade sentinelle ya mobali na ote kochaka voisin to voisine na yo sentinelle ya mobali na ote keba mutu azo ko telemela makambu mobali na yo lobi wana mutu akovanda na ndaku ya libala na mobali na yo eloko ezo sala na moment oyo elekela Joanna eza histoire vraie lelo na bloqué na no bloqué donc il est là na ochaka ba audio oyo ko confirmer malobanga na lobaka na solo la kinande ko Joanna na ebisi vraiment Joanna oza sœur nanga oza ya nanga nga tozalaka no na bona amitié yo yebi relation oyebi relation tozala kinango nde to banaye ko vivre lokola famille oyoka wa masolo o ndeko mode bisumba bimisaka na internet ke asibanga lelo bokozwa ba vérité na ba audio eza ebele boko yoka makambu oyo kobima na ba audio awa e o confirmer ka lokuta ya mode bisumba ndoki ba mabala ebele ezo bala na internet awa mabala ya défi boko yoka po moko déjà ki il est très mususu na Paris asambwa makambo ko balaka mibali pona kaka oyoka ki muninga songolo oyebi ndenga zwimbongo na yete po ba sala fiançailles na mobali mais bino boyoka ka kelele betana ndako muninga te motema duku chimena kina ko bale la Chantel Trésor à bicho boyoka siko mama bizengi pe bokoyoka lelo histoire na ye ya babagi ya ba fiançailles ba histoire en mabalo ezoleka basi ba obala mibali pona ko sepelisa public pona ko sepelisa ba adversaire ya rando yango moninga manuela na bino nde nazala oyanga ba bengi copain John azali copain toza marié te toza ki copinage lelo soki simbi gloire à Dieu to continuer bravo soki pe simbi te mutna mutu a tracé chemin na ye po toza copinage mais ya kozwa mbongo yanga Manuela na pesi John po aya ko sombela nga ni somba bagi nanga na pesi mobali ya latisinga lelo bokoyoka conséquence ya basi oyo bapesaka mibali bambongo po babala bango bafala bango ba fiançailles bokoyoka ba vérité vandika na ba audio mabala soni yango bomoni na tieli bino nzembo wana kofi ba chance na nga ya bomwana esile lingeni kaka boye likolo ya ko patienter donc makambo ya vérité ezobima maintenant OK na bino to OK malembe première audio eza audio oyo Joanna azo répondre nga pour na continuer na bino première audio nazo eza Joanna azo répondre bino na histoire nga na betaka liboso mais mukolo mobali mutu a confirmer mama bo sakana na mutu bala mutu alala na mobali tolo momoko bako kanga maboete bako sekate bako zalate audio o nazo tia eza audio ya fresh ya moto e salamika soki lobika ke salamaki Joanna salela ingango pona kopesa réponse ko éclaircir batu po eloko babengi etolo mo ya mobali kabola mokili bor ya mwasi kabola mokili mbongo kabola mokili metango moni ndeko nanga Joanna Fritas anzimi ko saela Manuela kitoko video audio pona ko partager na bino longo en tout cas bokanga bana
bokanga mwa makelele mike mike boyo kanga bien bolanda bien po bozana bolanda rabiso vérité zala kanga moko nga Manuela kitoko na yaka na nga malembe na tika lokute beta me beta matango na yaka na maîtriser mbala moko na confirmer na donc abupia to landa première audio lelo zaming ba audio so boyo kite bokomelinga vérité zalaka moko vérité zaka teti e yaka malembe mbe komi ezoya nango na escalier lokute yaka na ascenseur lelo toyeba vérité nga Manuela Joanna soka lingaka mode parce que azali oyebisa bino lisusu Joanna soka lingaka mode Joanna aza angolaise azalaka na communauté na biso ba congolais te akutana na mobali mo monika libandi pembe akanisaka zui mobala malonga mais tangu mwasi ayo ko découvrir chi jingi kuna mwisi ya zaza nde totambolaka boye oyebi te mutu azolinga yo soki aza mutu ba bêtise mode soki azoseka te azoloba te okanisi ozwi mobala malonga mais tangu kaka ofungolaka munoko wana mino ekatana ebandi koloba olembi donc ndenge ndeko na biso akoyesamaki ayebaki te qui est mode mais avec le temps ayo ko comprendre mode nde Joanna asuta mode ba audio ezo télécharger nango esile comme na suka na finaki yango nanu te yango basi bandeko basi bokeba tokeba na baninga tokeba na bayaya tokeba na batantine bandeko balingaka kaka koya kolobaka makambo ba couple ya mutu botika kopesaka bato ya libanda matoi botika kopesaka bato ya libanda occasion kolobela likambo ya couple na yo foko kataka mutu abenge pona mobali no kata mais maminge ni ka mobali afinga ka bengi mukolo wa mobali po apesa ye conseil mais lelo mukolo mobali akoma kolala ye mais eloko ya moninga kozalaka presa kowelela ngo te ozwi cadeau empoisonné o lelo ekomi kosambusa yo omoni okanisaki obotoli ozwi oyibi mobali ya moninga opesi conseil po ezalaki na susi ya mobali ya moninga botika koanviaka mami oanviaka mode na maboko ya Joanna lelo omoni nde mode asambusi yo po Joanna batikala jamais kosambusa ye jamais mode asala video po na Joanna mais yo ozwi cadeau empoisonné po na kozanga koyeba likolo ko envier il faut soukela rabino bongo. Bonjour, c'est Joanna. Manuela otuna kingai motuna moko question moko donc comme na politesse nyonso comme moi na Congo diantoti la kimpa vita donc naza obligé na répondre question na yo yango na yo kolobaki bozoyoka ba audio bien tona matisa volume bozoyoka nga bien bandeko na nga bosala nga ok bozoyoka voix eza bien ok ok oui copine ya mode abenganga ezalaka samedi nazalaka bo comprendre Joanna tanga azolo ba copine na mode azokoka kotanga kombo mama bizengi te azolinga kokende direct te copine na mode o Joanna azolo beza mama ya bana bizengi mami ngeni baka na musala telefone benga na yamba na tuna siki aloba na nga kombo na ye nga na lobaki nazo kosala soki na sisi musala moyena soleza te so na sisi musala so na komi na ndako na kobenga yo na koma na ndako nazwa telefone na benga ye abenga mami ngeni na tuna problème nini na lingi bolanda ba audio bien mami to bengaka Joanna zo yamba te après ayo ko rappeler akomela biso na musala tango azwi mwa pause na ye na musala a rappeler siko biso na rappeler donc tango otanga mutu azotanga mwasi wana na rappeler za mami ngeni a to sola mami ngeni aloba na ngai ke yo yebinga mutu na tunanga liboso yo yebinga nga répondre te nga yebi yo te na yebi yo te problème nini o moda lobaki ke l'art tobandaki koswana o tobandaki tozalaki na problème soki nini nayebi kote ndenge ezalaki o moda lobi ke yango kutu
Joana kuta banda ko pekisanga nazala na yo azana raison na ye. nga seki nano. Après yo lubanangaki. Toza kuta naza kuta wa. Nazana mtakala na yo. Toza mtakala na yo. Modeste abandi mtakala na yo. Apesi biso lakisi biso mtakala na yo. Donc eza kutu na telefoni na telefoni na nga mtakala na yo. Donc yango yo toza na mtakala na yo. Nga lobi na ye kaka. Donc na loba ne pendenge na zoloba boye na calme nyonso. Na calme nyonso. To solola na calme na pe penza parce que na zalaka penza na kemia. Nga loba na ye Modeste alobaki na yo ke nga na lobaki na ye. Après olobi na nga ke oza na mitakala na nga parce que Modeste apesaki yo obino mutakala na nga. Ambon. Na seka nanu. Après na lobaki na lobani. Réponse à boso na pesayi na lobaki. Zonga kende koloba pa Modeste kende koloba na yeke azaki zengi. Azaki zengi ke apakulanga na buzobati. Apakulanga na buzobati. Après wana donc masolo ibandi penda to solo lila msu to solo la kala msu 10 minutes na moi sango copine ya Modeste. La msu 10 minutes penda na masolo to solo la normalement penda to solo la ki na calme na matata te ko swana te loko modedo na calme parce que ngape nazalaki na nga calme. Nazalaki na nga calme parce que téléphone muta benginga. Il faut na répondre, il faut na yoka ye ozomona. Après wana tobandi ko solo langa na silika penza na silika. Après na out ya Modeste na silika na bandi pena ko lobanga bi oyo ngabi tala ngai naza moto ya niveau oyo te zomona. Donc ngai moko na se classifiera na niveau ya likolo ya 50 niveau kutu ya mukiete oyo niveau ya 5 ya 10 te nga naza na niveau ya 50 mètres za mulai pona okoma kuna en tout cas eza passe. Donc to solo la na madame oyo ngai na loba na silika yepe aloba afinga pe mode afinga mode aloba ke mode yepa aloba ke mode azaki zengi aloba ke mode mobali moko to ayebi kutu koloba ta français te tokendaki na France kuna tozoloba français bla 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 azanga niveau azanga donc aloba ngai na silika te pona ye abandai kofinga mode na silika pona ke mode azwa courage akende koloba kombo na nga kuna yango na silikela ozomona le na siliki na lobi ke nazo kende pa moda omona parce que Modeste abanda ofanda ka voisin na nga pensa abanda ofanda donc 2 minutes na ndako na ngai donc ezalaka akena keka te 2 minutes na komi na ndako ni nalinga oke kuna penza donc nayebi te ye moko kaka mwana mwasi yango alobi na ngaki te kokende te parce que biso si tobetaki ye lobi tozalaki kuna na ndako na ye tobeti ye nga na Manuela donc initi tika kaka zoba na kizengi wana soki nde nini tika kaka wana kokende boyoki bie tobeta mode na mami neti toboma ye mais Joana azobeta lisolo boyoka Joana bien lesote masolo ezala ndenge wana après na suka quand même apesanga conseil susu ke okoki kotindaka bafoto molumbu te ya mutakala te pa ya bato ya mangala bafoto ya mitaka ya
nasuka ba conseil apesaki nga kasi nga alobaki nga aza angolaise biso tozali na mentalité mosusu naza mentalité bakongole te bakongole mutakala ya mwasi ezokanselo moko grave pa biso bangolaise mutakala ezelote mutakala ezelote donc soki mutaza mbali nanga soki aza mbali nanga pa na biso tozali na mentalité mosusu soki mutaza mobali nanga kope na nga mutu tozali ko partager amour ba sentiment na momana eza normali ngana surprendre jo nanga ozomona jo na msala yo otindeli yo photo moko boye pa pona ke pa na biso ezali normal kasi quand même donc masolo esukela wana après nakoloba kutelo nakoloba mingi te kasi ezaka kokamwa ke ozomona mutu yo ofingi mubali olobi ki aza zoba olobi ki aza mayele te olobi ki ayebi kutu français te olobi aza mota niveau likolo te olobi aza mota niveau moko ase kasi mubali wana kaka oyo ofinga ki pa ya ex na ye mobali yango kaka yo okoki kobima na ye donc pana naseki kutu pana nga ezali promesa te osala eno ka erreur eza erreur ka esalama na vie faut comprendre eza erreur mo kaka esalama na vie kasi Manuela réponse na oyo yango donc j'espère que na pesi réponse moko oyo eza ke réponse oyo nga na yebi yango na pesi donc polémique te matata te bitumba te koswana te c'est Johanna de Freitas mwana Congo di antotela. Ah oui. Wana ezalaki première partie boyoki Johanna Freitas mwana muzombo ya tongo boyoki ye oyo azalaka mukolo mode oyo azalaka pire sere ya Manuela tozalaka toza pe tokozalaka kaka po toza ti sikoyo na relation ya malamu sere nanga saleli nga audio oyo eza ya kala te Johanna akufa te Johanna aza na Facebook aza na Facebook ezosala mutu nyonso alinga vérifier Johanna est-ce que eza yo Johanna pa aza na kati en direct azolanda biso donc eza eloko kobomba te oyo ezali Johanna mutu tu oyo ayebi Johanna na Rotterdam ayebi ke Johanna alobaka boye voix ya Johanna bokepe kocheke yango po tooloba polele mukolo mode yeyo mode atikala kolala Manuela te mode mwasi na ye o azalaka mwasi na ye kolo mobali donc na audio ndeko azoloba kaka confirmer kaka maloba ya Manuela ke mami ngeni mode azalaka mobali ya Johanna obenga mukolo mobali pona kofinga mobali oyo aza na iti jingi zoba mobali boye na boye mais lelo ti jingi akomi na maboko no yango bozomona ndeko na biso Johanna azoseka ba sourire mo boye aoseka okimi mbula pa santa okoti ne bale yango ebala ngo komona ngo mode bisumba o azosambwisa yo mami ngeni o eza première partie boyo kasiko na deuxième partie tozokota bandeko nanga. J'espère que audio na uti kotia boyoki ndeko na biso Johanna bien. Deuxième partie ya audio tozotia bandeko nanga na vie ya lelo avant kolinga mobali en tout cas tant balobaka ke sambela oyeba mobali nini yokuta nini na vie mami ngeni mode pena za cimetière akitambo ya vie na yo tant tolobaka ke mode mutayo kolaliso un coup KO boyoka mode utay ko sala vidéo o abane ko finga mama bizengi na banane aloba ke lo moko boye ye muta boya Johanna mais lelo modenga nazana ka pona okanga balokuta na yo boko yoka ba audio nazotia na odémarrer ezokende makambo kitoko moni nde audio ezokende ndepe makambo ezoyinda na kati ya ba audio boko yeba ba vérité ya bague alliance oyo mami alata boko yoka ba vérité à l'époque. En tout cas, nga faut pas sanga médaille à ma finga. Boko yoka ba confirmation. À l'époque, Manuela banako finga mamingeni. Fi ni ki ya rando. Tantine koko ini ki ya rando. Tantine sans chéri.
Tant nazo finge wana nazo chaîner na mafinga tantini sans chéri. Boyoka palpite oyo maminge na zwaka. Boko yoka ba audio na lukisa mamingeni mobali ya mbangu mobali na mibeleli te yango moni ko se retrouver ziana bloqué na oyo na kangi ngolo chua yango mona ke mamingeni akenda ko lokotela biso mobali ya vite fait abimisela biso bord moko na internet oyo azako mokonja ba bizengi. Donc modèle za mokonza ba bizengi boko yoka ba vérité ya libala ba fiançailles pour Chantal site obimisa ye na poisa mama ba illettré yé muta bala trésor abicho trésor bola abitu bola siko lelo boko yoka ndenge mamingeni histoire ya libala ya mamingeni boko yoka vérité modé makambo azoloba boyoka modé mobali ya ndenge nini o mobala mabeba ndeko nanga na préféré na somba ta bord électrique na michaka nanga nazala nango ata 5 nazo mitia na ye installé na mitie na bwaki ke mutu azala na mobali lokola mode boyoka mode ndenge azosola mwasi awa na Joana mwasi oyo azoloba awa na mode ezali Joana tolanda ojeza kafu boyoka makambu bokanga bana batu bamelaka cigarette boboma na moto ya cigarette bokota na ndako bolanda Manuela toleka c'est comme la montée na réalité. C'est comme ça, la réalité. La histoire qui fait battre. Tu vois, et moi qui a un montant, la bébé, un doni. On l'a quitté, ma famille, fiançailles, date à mariage, route et grossiste. Yo mo te penaka un mois kaka 2 mois kaka construire copine penza au commune au canton donc déjà donc est-ce que et ça donc on comprend que na comprendre que penza que et na temps oyo penza que ba pena micro penza baza na cerveau penza baza déjà na bana ba bota déjà ba sala déjà vie et ça camarade des amos na mbalte voilà qui mata kate yo ko lo bate que on ye na yebi ye yo soko moni ke par exemple comme na ki mwasi wana ba caractère boye bazina boye na ki camarade donc ozokanisa ke soki na ki camarade aza boye ka soki akomi ki mwasi za mosusu akochange soki za personnalité na yo comment okokanisa boye c'est pas normal, non, Jo. Oui. Non, moi si à cause de fait gens ont un peu sexuel comme moi. Mais qui camarade de la énergie. Même si moi c'est un bal comment on met la coca. Ah donc énergie. Non, au moins on sait même si on met la on a vu qu'il y a des camaraderie dans les deux années énergie non mais là. Même si on a non bien on a changé on fait ça. Moi quand ça va non, je déjà bon côté. Déjà que mtu wana za déjà so za déjà liboma na ya za liboma na hizo za boya za boya. Liboma ekozala nango liboma eza liboma oza nango problème wana ko. Jamais le dans la relation un mois obali déjà ko publier ki ba mariage ki ba nini boye ezalaka te batu mo na ko. Mais là publier za moko inconscient batu bazosala makambo sans kokanisa sans kosala nini mokili mobimba bamama bayebi bapapa bayebi mokili mobimba yebi bana bayebi soki banene bayebi bato nyonso bayebi ebongo siko bomolaka moto na moto aza kotini toboyani kasi wana siko bino siko bozosakana oyo eza kosakana eza bozokomsaka te bozosakana na bato oyo bazwaki bino serie eza ye moto ayebaki omwasi yo moto oyebi ndenge nizozue likambo yango soki oyebaki ozosala nongo na je ngani netinga nga aza na so azali tozala soki ozala soki elinga avandi na yo ngaza bafambe bafambe ye aza moto bafambe ye nde moto asoki yango peut-être ayebi oyasalelaki nga na oyeba nini nango mokola suka nga na yo tozalaki bolinga na ye na ndako na ye osonga na boya akota yo ide ozalaki nango nga nayebaki tozalaki te soki fondenga na ndako tokotaki na sota na vandi nango alabi mpe tokabona pe te mais yo hey boyoki bien Mode alobi nini okoseli mwana batu makambu na boya yo mais mode azoloba na suka place na tie stop soki tangu na yaka kosone pa na yo Joana obengana kanga te
mais héros na se retrouver par maboko ya mama bizengi te bolandanga bien bolanda ba audio bien donc soki Joanna benganaka mode te akangelaka porte te nde mode ayaka koluka ye mais héros ya se retrouver par mama bizengi te toleka moi c'est pas jouer il est fait bon peut kaka ce que payer peut azui il est on a vu décision ça fait dire que on peut pas faire côté mon côté hein ça veut dire que tu peux côté dans la c'est bon na boy na raté c'est ça de faire faute même pas la somme moi je la somme de au plus on est bon que la carte de l'autre de aucun de la boue parce que là c'est pas non la boue de la boue là je veux le dire maman là pourquoi vous avez pas dit c'est ça so boyoka te awa mode azoflate Joanna azolingalinga Joanna donc azoloba kaka Joanna azotinda keno tia nguba abi soki yo osalaka oboyaka nga te me nyonso ekoma te donc mode azolelalela Joanna omona yo lobi ok ozongi lisusu ah oui yende aza mabendeli on a pas là ils sont pas moi sont pas ni bon on a pas là ni la bana pas ni na bato on soit avec téléphone na Facebook ka on était à la carte à revendre la Facebook à revendre ko ba Facebook ma yo ya ebele ya ko kina la bato donc du premier au 30 à vous a pas la lité si tout le monde pas la lité ka ya moi oh zama je ne vois pas donc ya wana lieni on nga otondi parti au moins ndambu Joanna mode azotonga mami abi mwasi mobimba aza lokwa yote Joanna mwasi mobimba mami ngeni wana Joanna mami mode na otiela bino ba audio mode azotonga mami pa Joanna abi mwasi mobimba soki avandeli telefone banda ki kosola bosani ke mobala za soki avandeli ordinateur alalaka na sima ordinateur na ba faux compte donc mode azo confirmer mami mokonza ba faux compte ebele soki avandeli ba faux compte ko finga batu abosani ki azala mobali ti lobi nango na tongo a lokola Joanna te donc mobali azo critiquer il faut dresser quand même ayoka raté ozo bangaye ayoka internet itina ba live itina ba nini yonde ba convaincre yonde ngeni mais quand on a peut-être un manque des gens de présence d'esprit na l'image qui m'a vraiment surtout de l'eau que de l'amour après ça on comprend comme il est ça c'est ça pas ni moi c'est ça pas bon là je vois on maîtrise na monter na évaluer mais quand on est maîtrise comme trop tard mode azoloba azalaki a comprendre ki mami te donc mami nge na simbisa e touche akota na buzoba mais comme quand même trop tard donc azotonga mami nge n'est pas ex na ye Joanna bolanda bien ata ils en ont rangé quand même mon création va mami c'est une radio innocente ah ça mami non ça mami namoni nalandaka ete namonaka ete nayebi kuta te lo nayi te banovele nayebi yango te penza donc nanga naza libanda dehors
Il y a pas information au nyonso. Voilà. C'est bon, je vais sur craquage, n'est-ce pas? Je vais sur craquage, je vais sur caca. Je vais maintenant nous les boyani. On va nous accaper. Ok. Ah oui? Ah. Donc au mona modé alobi azobeta pa mwasi na ye ex na ye alobi mami aza donc Rabi ne change pas change akate mami ayoka kate donc mami musala na ye ba faux compte abosani ke mobile azalaka c'est comme na motema na ye aite c'est comme na motema na ye Et moi, tu as un montant. La bébé, on l'a tissé, ma famille, fiançailles, date à mariage, route et côté. Yo mo te penaka un mois, 2 mois, quand une copine pensa au commis au canton donc déjà donc est-ce que ça donc on va comprendre tu pensa que et n'attend au pensa que ba pram micro pensa ba na cerveau pensa ba déjà na bana ba bota déjà ba sala déjà vie tu ba ina tu za déjà ba camarade exact camarade des moi na mbalté voilà qui manta kate yo ko lo baté que on ye na yebi ye mbala kozala bien par rapport ya camarade okokwa franchement na kimwasi na mbala kutu mabe koleka na camarade ya bien ebongo yo komoni ate bana lobaki modi faut za camarade abo mwasi yo soko moni ke par exemple ozomona ke mwasi wana ba caractère boye baninga boye na ki camarade donc ozokanisa ke soki na ki camarade aza boye ka soki akomi ki mwasi la mosusu akochange soki eza personnalité na yo comment okokanisa boye non, Jo. Oui. Non. Moi, si, à cause de la paix, tu vas en avoir une paix, c'est clair, mais qui camarade de la énergie. Même si moi, c'est un bal, comment on met la coca. Ah, donc, énergie. Non, on sait, il aime la remettre là, on a vu qu'il y a des camaraderies, on a des énergies, on met là. L'aime sur la rosa, on a bien la changer, on fait ça. Moi, quand ça va, non, je déjà bon côté. Déjà, c'est mon tour, on a déjà sur la déjà du bon manaï, déjà du bon manaï, sur la boy. Liboma ekozala nango liboma eza liboma okozala nango problème nde eza wana ko jamais oyo oza na relation ya un mois obali deja kopiblie ti bamariage ti banini boye ezalaka te bato omona ko acte moko ya inconscient bato bazosala makambo sans kokanisa sans kozala neke mokili mobimba bamama bayebi bapapa bayebi mokili mobimba eyebi bana bayebi soki banani bayebi bato nyonso bayebi ebongo siko bombolaka moto na moto aza kodini toboyani kasi wana siko bino siko bozosakana na bato bozosakana na bato bazwaki bino serie quand même oyo eza kosakana eza bozokomisaka te bozosakana na bato oyo bazwaki bino serie eza ye moto ayebaki omwasi ye moto oyebi ndenge nozojue likambo nango soko oyebaki osala nango na je ngani na kunetinga nga na so azali tozala so kozala so bien yo elinga avandi na yo ngaza moto bafambe bafambe ye aza moto bafambe ye nde moto azoki yango peut-être ayebi oyo asalelaki nga na oyeba nini mama mokolo suka nga na yo tozalaki boye nga na ye na ndako na ye osoni wana boya akota yo ide yo ozalaki nango nga nayebaki tozala te soko fungoli nga na ndako tokotani na sota na vandi na nga laso mpe tokabwana pe te mais yo moto osali na ide na yo moki ezaliki na nga so te boboye mwasi moto azwaka ide adenasozo te mwasi mpe azwaka ide mpe boye mpe kaka te soki mpe ye mpe azwi ide oyo azwi décision osapeli ke opesaka foti kote moko te soki foti mpe kote na nga c'est bon naboyi na nga te peut-être opesi foti
loboko alinga simba mupende lokoli loboko bozela boyoko bien bozela nanu mode azofinga ya santa mode azofinga ya santa mode alobika so baswani na mami akomaka yo polo santa leki yo mami kozanga koyebe ya liwa ndambu soni lelo koma okumisa santa okoma ko regrette polo santa en tout cas bino biso basi motema duku na kosala bashwa sikoyo owelelaki mode bisumba soko swani na mode bisumba mode azoloba so na swani na mami akumisaka polo santa tala libumu wana mode mutazofinga bolanda bien Santa, di loko moko zake yeye akubosa na Santa dia wana ba Santa eza pour ba libumuta la mtu mtu wana lo ba libumu kasi ye mtu amaka vina ye amaka vina ye peut-être na yamba akara ukisema mbongo ba azana naye kama na tata yamba tani ni kasi mtu azaka kwa amaka kama mnalvi kasi mimi ya amaka kaye bongo azana naye kingai kai pana ngasi koyo azana ngako mtu wana yeso yo moko mtu proposa ki libala je pour la fiançailles nana proposa moi c'est ngate ngana mami na ibongo ngabo te ngama mami tasala na waye moko akoma mjana mana sai na moko na nimpo ga samba yo kana dina batu amenga yinda menga ni ngate ndiyo mjana waye moko akoma mjana boyoka bien to koma okena histoire ya fiançailles mobala zolobela makambu ya fiançailles nazongisi mwa audio na sima boyoka bien nde mobala zolobela histoire ya fiançailles mana sai na moko na nimpo ga samba azana naye kama na tata yamba tani ni kasi mtu azaka kwa amaka kama mnalvi kasi mimi ya amaka kaye bongo azana naye kingai kai pana ngasi koyo azana ngako mtu wana yeso yo moko mtu proposa ki libala je pour la fiançailles nana proposa moi c'est ngate ngana mami na ibongo ngabo te ngama mami tasala na waye moko akoma mjana mana sai na moko na nimpo ga samba yo kana dina batu amenga yinda menga ni ngate ndiyo na kuma na koza donc yo penza penza kama mnene ngamboyi tata mnene kwa ndio ndio likambo ngadi ndio siko na usane dini soko lingi mutu atake likambo wana pena batu mingi bazolo banoke eza bien te kosala te yo penazo okeka kosaleka basokoloba ngate mami amemanga na kidiba boye toketa tosomi bali totia yango tosala boye apres na nsima nde bato babandi koloba me ntango oyaki boye bato bazali te eza kongana tokemazali tosondo eloko na pesi eloko yango bato bandi loba awa pesi eloko bapena oloba te parce que yo osalaki yo opesaki na live osali live kuta ozopesa parce yo aussi yo ozalaki conscient quand même nazofilipana mais yo ozalaki conscient na acte wana ozomona parce que yo moto olali yako milalisaki te yo moto olalisaki ya mabomema makambo na bavanti te asalaki yango peut-être po aprouve na baninga na ye na bakirable na bango ye asali yango na kiavanti asali yango na kibosolo te ebosoko aya kozala na yo mpona ka prouve moto voilà aboma prouve nani voilà sikoyo yango mpe yango elobi donc ye ayaki ondire mpa nanga po aprouve bato bato nini bato na bango bayokana bato nini bayokana te nani nazalaka wana bayokana to azalaki ate mwasi na yo na tamoma wana moto azalaki mwasi no na moma wana azalaki ta